Mati Kasongo. Kasongo Mati. Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chaîne ya Ngouya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Mati Kasongo, Matkas, de longue date. Quand même, tu sais. Hein? Aïe. Bima, okosala ngona biso abati. Eloko yo lukaka na age na yo. Omona abasa ba duma de yaka. Osaka na bima yaka. Te yaka to sala ngo yaka. Osala yango. E ba no ndeli. E bandi ndenge ni na otude ba no ndeli. Oyo sumba, osumba. Okoza na koso sumba likona ngo sumba. Okosumba. Kaka awa osumba. Osumba. Oh bouchete. Kaka na kanyo. Julie. Kaka na simio. Walo kute. Walo kute. Tikate ozonya dans le Oui, chérie. Chérie. Oui. Ngala chérie non. Ngala chérie non. Mama bo. Mais non, attends. Bébé, ozo ça les alaratés. Non. Yo kuti mama mo sambalo to ko ndengeni. Yo. Les alaratés. Julie. Oh. Ameta Kanga ndo kanga. Yo. Oh. Boite. Simidani. Te. Osia bloko. Yo. Te nali te ko kata makamsu te. Petit la Julie. To continuer de Julie. La démocratie. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Yongana Nikolo. Nani batikile kitacha awa. On moni. Omoni nani mabeta futa supa nini afuta palente donc yo pese buka lopango to telenga fe so to telenga ni ya ba mzo so kaka bien ngai bien so omoni bien so obi kisasa Brazzaville et arani nakati Kisasa Brazzaville Mwanda voilà emplacement na yo na plaquette na ngai desi siko yo moni bolumbu ya ngau na tiaka donc Obi liwa non na komema ngote ba mona na innocent oui ça tombe bien oh kilo ça tombe bien be liana bato oui c'est que ça kilo on dit dans la kofi on t'a komema ka bato ke yo te famille ta mite relation ki bona mabado ya ku bibi chamala a continue ba konsi protège beaucoup yo dela o ba komema ka yo mwasio yongana via kana bana un jour au mali bo lumbu la ye et ça va wa balobaka dashi moko na français kosiki moneke ya kwapo babakisi lisusu moko lala lulala lelo kolala ya kaya bauta kobenga pa ya picho pacho alobi nanga baconteneur ekokota lobi atinda nalobi na pesa kosomba bambwa na nganda te sikotala makelele milinga diembe koti mingale mutu kozala kimia te na lupango papa ozali na posa bambwa te nakoboma bango oh daba kokovanda kimia te so batengi koma nganda yo mbidu bazolela bamamana tala ye munda balibula ba miliki ngena esa moto so ma miliki oyebika molende bien nobile lotele ndenge mabe ambo la nazolota ke no bapesa de compte final nepesa mbongo na bongo obongani mbwa muzaba ba scenario quartier mobimbo na ye oteke no mabela bota mwana conscient mwana somele mbwa conscient toko ketile niveau ate ngana ta conscient merci oy bana no wili c'est la personne à mon chasseur oh boyo sage
nakobeta ngo remix ngape natala obitanga yo benganga Nathalie elo yo dondo akifora yo bukasa ona memeli oyita chebwe na wemba mama ila no te mwanyawa papa oyo saka binda te oyela bakora noko ona mabiloko mela yadi badi obanga kunini onoko ba jeune za projet ko osona papa na epana otuna keba lisusu omone pe ale mna sopsanga ayo longwa banda silence prenez place père maman prenez place ate ngana yende to sola to bali masolo avandi ate na bo woke rythme base bien papa yo sola lipeka bali kauni monisko ba blo no la no abeta ngai vanda kuna bukasa vanda wato solo ko file mi sitaja solo yo nde telema bukasa fanda beto ko enda ko bato buka ba ozona mutu deja to mona na brako ngo deja jipie lo père nena do bende sangona akumutele le bangatala umna solo diambele kimi ngo ya olangu sanga akomotelemela ngai oyebi nga nde naza boye oyo ebisa ngai mpo ochange ozonga bukasa oyo nalingi ota mokolo nga azeli mokolo soye sorba mutu azotelemela yo yo linga vandelaka aze ndika mpe na ndenge abongo te mpe yo lobele nanga nazonga seri nazwi mwasi na ngai oyo nga nalingi nabala ye mbongo libala esepana ye. Donc si je comprends bien, Boukassa, aux fiancés. Azi fiancé. Donc au comme prêt ya robada, donc au tiki ba fouya. yangwana c'est bon Onko, maman na bébé. oh amo bimba na chasse papa Yene makuna. naya Donc si je comprends bien, aux fiancés lingo bala. Bon yo vraiment mutu lingo zonga sérieux fiancés lingo bala. Bon aux autres thèmes là voyez pourquoi. Ti papa, amoni yinda sana amta sécurité nanga. Aux sécurité. Nana ça complet. Donc quand tu te ki lopango wana. Moni buka lopango yo zana. Ni na songo na pesi mwasi na ngai. Ni na pesa yeye o osana ngo. Ndongo lingo bala bongo ye pozo buka lopango paranga. Po bonse na sumbongo. So na pesi lopango nyonso na kokasa. Naza tata kulutu na yo na sepeli. Décision oyo zo ya ko bala pe en plus aux sécurité. Na moni ko tiki bitumba. Buka lopango ezali. Menga ezana maboko na ngai. Eze pa ya collègue nanga. Bengana secrétaire bengana aza sur l'ipeka on lobi lo bien c'est ma kama famille papa chance tande eze pa ya collègue nanga lobi na tongo pas collègue nous na ndeni yaka lobi na tongo ko comprendre est-ce que woni ya papa na simbisaka ye pona mela gene Quand ba gene ndenge na melaka eze pa na ye na ko kenda ko pesa to teki to futi mbongo gene c'est tout. Oui. Akono ya combien na loba na longola $100 gato. Akena $100. Dala pardon. Pesa ni bazo mbongo kisi na boma grand frère. Oh mama. Pe, tika ko, tika biloko. Tika biloko so pa isinga na ndako. afanda ka bon koi jaga tembe bumoni jaga tembe na pia ba kombata tuzorenye Bana ba renye. ba kombata Na nini? Bo renye na nini biloba loba. on vous a dit que nous allons régner dans ce pays voilà maintenant les preuves Quel ouais prêt pardon. vous dites sur ta moto tu sur ta cheval papa na oyumila gene Tika so ma politika mais oyibita makamba politika again bino agene na bino c'est la politique ne s'occupe pas agene na bino na kukonda mina o ndebo mocha bilo musuma kati e bino na bino mbanga kuli wanda wana te bino na bino ko mabe mutu ezo be ba so politika na ba tema so ma politika Parce que politique mais ngambe ba tuza umila monia et puis monia on est allé à kolemba ngambe Kisangole abenga biso ta exception makambote abeto tika ko ma politique. natiyo mtu banu ya ukota ulamu na uteme uyo melelu banu ni mulanda ba on pesa na biso déjà tango zolo bara bien biloko noza ya kafu tala omani bitu simba biloko noza ya kafu omani bitu bilo tuza uteka oyo Alege. bisu fiwa nawe Je suis là, na yeto aussi là. papa la question bino ba yaka
bizu fuwa aza olinga te natika biloko soka yoki alibi papa naza otindi lu sandoliaka ata mosana corona aza otinda ndenge nini alibi papa ala buya olango sumbila bilamba ye moko tala oyo la yibete azari dingo te wana kiriku wachelaka filme otende wana oyo abiso abanda mokola kufa mwana eza makambo bosola te ngam na meli bino ngam na ye na bino voilà alage jila nani jila mabele jila nani kombata eza pe likambo kobomba te boyebi lisolo yango boyebi lisolo yango utupi mai natika mai nango yo ya difa awa yango utupi yango tiko kodisa na mbonga nyongo tuzana ngo manga nyongo ni boyebi lisolo très bien yuka na yuka oika ka mba yango utupi papa bizo fa waza muna pata tinda mbunga na tumba yo utupi yango dili kukuta mele avandi kime yo ka mona naza monte si papa la guerre ndeko to aromela pardon to bioté biso to aromela yo vana no yo zela bosala mulungu na mino ba frère qui me batali bumu pardon na bioté papa la guerre yo nazanga ndaske s'il vous plaît yo zela ka muta raisonnement oyo kila lokoko sangana pupoda mina na ngando bogoma mona bino bozala merci papa vande o changer nganda abule tuka ina mtadi kumu boy ndaba papa s'il vous plaît oyo to tande kwa fachi yuba nazana likambo uteka yamba ate lubu yo na yebi ote je ne conseille pas limbondo yebi nga très bien luba enani mesende oyebi nga très bien yo na yebi bien oza combattant na yaga wana menanga na melisa kamlo biloko ba 5000 10000 bosomba ka loko oyebi nga très bien papa mabele mbonga pichu pachu voilà na defa ka anga ntika makelele c'est quoi ça na sali na ye papier ya nyongo biloko na defa sali combien $100 oui na tali quand même oza reconnaissant alobi no olela tika na nyonga bato na simbisa buku ya lupa ya lupangu na zubuku ya lupangu opesie oyo bomoni oyo baza bana kasi nanga buku ya lupangu eza yanga te eza ya tata na bango ye ozomona libumu oyo alage pesa bango buku ya lupangu bapesa o $100 nani papa pardon mais c'est zanga je m'estime limite-toi. Quand moi je prends mon pied jusqu'en chez moi là-bas à la maison, je peux pas venir ici pour faire le beau hara. Donc, je suis ma colonne, on a le temps de faire la routine. Là, il y a un problème qui est été. bazo pesa buku ya lupangu utaza kubona lupangu ye $100. komandianga respecte papa silence sikoyuka namoni baolesa libala na nga mpo nga nalingi na bala pesa buku lopangasala libala na nga napesa yo mama bala yo leki Christian Gola otobala na Belgique yo leki Aleki ete. aleki Christian Gola na nini ye Christian Gola na nyonso. Mona biloko yaka na banganda biloko basalite bato napesa tu napesa simanga napesa tu napesa pesa buku oya jama kele na pesa tu pardon oza mina nga relation soki awa te pesa buku ya lupangu ok na yuki engambe fuka lipango baza batia makilili eza pipa na ngai eza pana ya timbitinga ngapi na timbiti madame butina na bima madame aya na mo buku ya lupangu simbisi mwana noko soki buka lopango emona te noko oza noko mekoloka ngai mpo ngai alingi na bala boy te okota makilele boy te Oncle, papa babi babenga moto asili buka etali bino te. Etali bino te. allo wana klasi tela mama za wana azaria butatunana biso afo butana ye wana patinga mama mon picho pacho wazana yeto bebe nalubi boy yanga nkanda wana ya lupango oyo picho pacho atinaki wana bakulu nango bazaba bayofuta mbongo baza sit suite Petit bébé à Yanango. sit suite ok judge Tout de suite. azari awa bantu bazari awa yaka tuzazila Kloje masala kutu mutambongo adifisa bitu bambungu atala abwi benga so na simbisa buku ya lupangu eza mpona sante mono plus na yebeke agene yesaka munene sante bana kopesa nga papa botipe sante na nga te soyeba kalonde buku ya lupangu bino mibale mbesi ne batala ya kokane dingo nyama
Voilà, fait ceux qui rigolent, fais respect. Oh, on va faire sa famille. Monsieur, respectez le principe. Rappelez-le. Au moins, il y a un coup de respect. omimona yo nani yo osasire na panzi ozana Matika Songo. yo lekinga na pake yo na makasi Na pesaka. Maman, bébé, chou, mon cœur. Le bitumba, comment est-ce que c'est la peine que fait le bagage? Petit dans la purée, ça pique ça, maman. Mati, maman. Bon. Maman na binga ki maman na mitu na bino. Non, moi ça c'est me boire le pain yo. Nam. Maman, maman Moi ça qui me boire le long non pas que ça va comme le pain. Atari ninga na yitu na zaka na mabele. Oyi buka le pain. Oyi. Para me di lombiko. Hein? Azari akubenga ye cousin. Abenga cousin. Azari cousin na ye. Aba di lombiko po tango ye abotami ndengu de pele sa yo botama. Teba mbuka le pain. De pele sa botama ba petu sango dia. Pesa. Eza pe long na ngate. Mama pada na loba. Tolo ba malembe. Buka lupangu eza ya tata na bango. bakosi banani Kosa na bêtise na kene. bakosi biso Kosa na buka lopango na ngai napesa nde ye Buka pon eza ya bino. mosinga biso ye yo Dila. mosinga alobi na kobala ye Yo. Allez, on met l'union telle nzanza te mais on langue na solo. nalingi Basi makuyana bango. Maman. Dikumu. Ozomoni ozolo ba bêtise. Ozomoni ozolo ba bêtise. bakosi banani Yo yo bêtise na ye. Mabele. bato bakosaka te Mabele. bato bakosaka te Donc yo be moi si yo bo ngako bala ye wana. Yo bala ba kisengi soki munene te mulai. Bino Mabele. za fema uza ba bolole. Mwati na ngai yawa madama yebu minikize madama. Uyilaka gane tuka na gamba kamba dia mate. Kati tela kutilika na makambo. Papa, Oyoka de akanda. Boyoka nga. Nga na yebi ba on baba bayer na. Yo, et so kingi na kikoso combien de fois? kasi yango nalina bala na officialize Obenga nga de chouchou combien de fois? On s'ira kangai. Nga na linga yo. Peta muna mele. Mais y'a le bas qu'on s'ira kangai. Nga na linga yo. yango tozolinga tosala Kangi buka pango wana. Simbondo jwa. Tanga ba nombre de fois oyo kengela nga na Bila kikoso. makasa gane. Yo tanga ba nombre de fois oyo obenga nga ba chérie. Buka pango no piate. j'ai la nani papa. Bamuna mère. Papa. Kwanza izate bamuna mère. Yo muna mère. Yo muna mère. Bamuna mère. Ah bamuna mère. Yo yakana bali no bamuna mère. Yo. Bamuna mère. Papa la guerre. Tunayo. Papa la guerre. Na kumuna malanga tata na bango. Yo. Bamuna mère. Yo bamuna mère. Papa la guerre. Mati Kasongo Mati Kasongo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Mati Kasongo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Mati Kasongo TV. Chenia, Nguya. Mati Kasongo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Mama,